Esengo ya koyeba bino ebele kolanda site na bino bolinga mingi www.congolokolenews.com na bayo balanda biso na lokole ya Congo. Ngalelo Mama Marianne Mafolo na elisusu na émission na bino o bolinga mingi. Réalité d'ici et d'ailleurs. Suite il y a émission il y a semaine passée au Tosalaki il y a acte sexuel. Ba papa ebele na poto ba bengi biso. Pe ya Kishasa pe ba bengi biso mingi balobi bino ba mama boza mabe. To ebite toza mabe na nini? Yambona kota la mutuna la ngala mozindo nazoka ikokende kopesa be invité la ngai mbote et pe ba se présenter mbote papa. Mbote Mama Mariam ngai bosiboye ngai directeur ya programme ya Congo Local News et assistante ya Mama Gudil. Mbote Mama Mariam. Kombo na ngai Mama Karo Bokoti. Naza mama natekaka na seo na galerie du 24 novembre. Oui, natondi botondi na ndenge lisusu bokolanda émission na biso na kanisi bomona kibilili oya liboso ndenge lekaki na liboso na kanisi bolanda kibiso ngai kombo na ngai ezali papa José Kandi ndenge na se présentaki na kanisi mbala oyo tokokoba na ndenge ekoki na kanisi bokolanda bino moko masolo to bombeli bino pona mokona lelo na lobi bozala très attentif pe na pesi bino nyonso merci miki. Mbote nga kombo na nga Mama Gudil Bisengo responsable ya Congo Local News na ye bongo na mbela o Mama Marianne Mafolo asali biso na cadre ya émission na réalité d'ici et d'ailleurs. Merci. Merci Dabido na sepeli mingi koyamba bino vraiment. Ebi ke maramango c'est que ça rama kasi po modeba papa poto ba bengi biso na ba papa Kishasa nga kanisa ikake papa poto ka bat balanda biso nzoka te mokil mobimba tina Kishasa modeba bengi modeba bi Mama Mariam te bongo te ndeni okoko suka na nzela émission fo suki sango tina suka okoko suki sango jamais na nzela donc c'est que ça nga poto na ngani wa binini o ba mama poto balinga susko sala te balingi suko pesa ba papa te so papa simbie kabwe o te tozela weekend na weekend ekoma kuna babi o te ngai awa sebena sa musala mingi na okokate na za ya kolemba siko na ebite na bandaka libala wana bayaki kosala nini o weekend nzoto paso papa insiste mo ebise ke ngana yaki cop nanga na yoko luka pona famille nanga yo pe yoko luka pe pona famille na yo siko otungisa nga za besoin na lala papa pona yo soki moi sa ebiso ndengo wana yo ko ebisa ni na pesi malobe pana ponga za na équation modèle papa ba déranger nga babi Mama Mariam vraiment bozonga lisusu bo succès émission na tina sukat donc okoko succès on a katikati te donc faut suite ezala donc maman modèle ba commencer à biso banda ko balingi ko pesa biso lisusu eloko wana te na ebite soki ni na pesi malobe papa. Merci Mama Mariam. Eza mama mingi manduka makambo to yoki on pa banduka poto banduka Kinshasa eza pasi na motema yo mwasi baba bali yo ofonda ki o telengana pa parana bino awa o telengani ti ndeka mobali na ba moya pasi oto na ngona mokili oyo azuyo na Kinsuka na Kindele na Malweka atape na Mbinzango mais azuyo alongolio na mboka pasi akena okuna yo ke kuno commission ngondre famille non etinde commission de service ça bon te yo ke ina ndako libala mama oke ndako libala fana libala na yo e bana ndeni mobala simo na butu boyo lo bakiko na lembi okolema ekuta bi kolembana e bo so asem sami na moyi musala tu azo report mama to boite e oke libala zala prête na bitumba ya ngonga nyonso ya solo papa na musana yo na butu répartir ba énergie na yo de façon ko yebake rozonga na butu ezaka makamususu donc aux attentes ya kolobate ata bino basengo basoki banani kuna bapesa bino ba grade na poto na mindele kuna to boite mboka basi mais to boite mais tozonga na source na biso origine na biso etant que ba africain mama il faut tous na mibeko ya libala oza kuna tant kolobate OK ngana lembi na saki msala mingi lundi mardi mercredi même sous papa ozonga beaucoup na couloir
ya ndako papa aozonga yo okende musala bon libala nini wana bandeko poto ona makambo nini wana euti wapi makambo wana ke mwasa oboya touché na ndenge nini okoboya ngote mama okoboya ngote na banzi ke le long ya émission bandeko poto ya Kinshasa poza ba éclaircissement ndenge nini tuko remédier na ba problème wana boza ko se plaindre wana eza makoma mike oke so sali ki mobali na yo moi c'est à kotosa allez mbasa la 24 heures mais moi 1 heure du temps ko tikela yo pour na boza la bela mbeto merci maman. Merci pour la question de Maria. Ce que je vais répondre, non pour la maman poto. Bon, au moni bisope basi na côté wana esape mabe po libala, so totali bien et la que minde na poto ba doa sa makambo libala. Po basi so balongo ya bake poto ba komi ko na makambo mindele même si ça ba africain. Coutume na biso no abange kokanité. Mais ce qui total peut bien. Maman a boya papa pe na mbeto tepo aza mobali na ye esengeli to baza na mbeto. Bon, côté musupe eza malamu, côté musupe eza mabe. Ce qui total bien. Ba papa musupe balinga pe ko nyokola baba mingi. Na ndenge ke ako nga banda lendi ti to ma samedi ka basanga na kaka. Mais nzoto pe lembaka. Nzoto pe lembaka bon. Ndoto le biso na semaine mo boko sata mbale to misato mais papa mso banduluka lelo asala ki lobi asala mapa ko lemba mais na ndenge ke to pesa ba mutu makasi ke o nga na sali mingi to sala na weekend wane ko na weekend nga na sala ki mingi boy eza mabe so mama zo répondre papa ndenge wana eza mabe po aza mbali na ye abalaki ye pona makamwa ndenge wana mais si bozo ki mondele bazotia bon na ebite popso to koma kuna te biso awa na Afrique to za ndenge na kuna so mobile lobby abotole mikanda sali boy boto ebite mais mama oko pesa papa pe aye bandenge pe akosenga mama ezate lokola balaki ye na mbongo asenga ka toro midi po kwa teli bali ya bongo droit na ete nzoto pe nzoto droit na ngai pe pa na mobali pe droit na epa na nga toza baninga mais ezate ke so bali mosinde mosi ya mumu eza instruction za mta pesa ki yango ezala ne wa mete obali mosi ko bise mumbu ke sala bo eza pe malamu te. Merci maman. Na nyonso oyo elobami na kuki ko sala o to bengi complément, c'est-à-dire que nazo bakisa muke soki tolandi malamu mobali nyonso na français baloba qui a trouvé une femme en généralité qui a trouvé une femme pour l'homme c'est un bonheur. Moi si azali compagne ya mobali, c'est-à-dire que azali on ndenge balobaka l'os de mon os, c'est-à-dire que moi si aza muumbu te pour ngai, moi si aza moninga nanga mobali akokolemba, moi si azui relève parce que ba toloba ngala za mobali biso pe ba mibali na orgueil toza nango tolinga kosala o to bengi dictature. Mais nzambe oya kela biso aza premier démocrate. Ngala kosenga na libala démocratie ezala. Mais le premier démocrate il faut ezala mobali. Mobali il faut ezala démocrate. Tango démocratie parce que démocratie na ndenge toye kolango na ba classe eza eloko ya malamu oyo ezopesa mutu nyonso liberté boanya, c'est-à-dire que na démocratie makambo kitoko ezali. Mais soki tolobi to tia dictature nyonso eza mabe. Dictature azana mwa ndambo ya muke ya malamu mais majorité mabe. Mais démocratie majorité na ye malamu. Pona nini na lobby démocratie ezala. Papa il faut appeler ça moi si tant occasion. Moi si aza molingani na ngai, c'est-à-dire que ezate nyonso yo mobali ndenge olingi yango basale la paye ata eza mabe ou imposer non. Na libala ezali d'abord amour ezali boyokani ya batu mibale. Il faut bozala quand même na programme na kati ya libota il faut tozalaka oto bengi programmation, c'est-à-dire il faut to programmer makambo na biso tout na libota. Ezala côté ya fête na biso wana il faut ezala na programme.
il faut te programmer fête wana ezala tana moi ezala na butu mais pona ngai fête ya malamu elekaka na butu oya moi vraiment pona ngai eza malamu les fêtes ya kitoko nde de kamingi oya moi wana na bengi ba mibali wana limbisanga baza bandiko nanga mibali baza ba égoïste c'est-à-dire que bango wana na kobenga ba dictateur mais or que libala ezosenga démocratie biso toza ba africain toka matamakambo oyo ya batu ya oui na boyite bino batu ya poto bozana oyo ya bino moderniser soki modernité na bino bozana culture ya bango biso ba africain tokoki ko copier culture ya ba mindele te mais toza la ba africain c'est-à-dire que eloba nango na pona biso culture africain fête ezali ya butu wana na butu nde fête ya malamu oyo ya moi na éviter bon ya butu po na butu embrouillement dérangement exacté mais na moi bongo soki bapaya baye wana ngai so na lobi na butu na yebike parce qu'il n'y a pas un dérangement et puis oyo ya kokende kobetela batu porte na 5h du matin peut-être fête ici la kana moma wana alors pona ngai makambo nyonso nde ebandi na salon à partir ya salon lisolo ya kitoko ezali bo programmer ata moment wana menga na kosenga na badeko nanga mibali bozala ka pena maîtrise il faut que zalana parce que tout dépend de la culture de l'homme hein? C'est la culture de l'homme et chacun mobali nyonso azana manière na ye ya ko gérer libota na ye foyer na ye. Merci pour la motuna eza ulubai nini mibali ya poto balobi ba mama bali kopesa bango te babi bosu so basengi bango ekoma kaka weekend na weekend na mama ko senga eboe papa ko senga mama bo mama bio na lembi na travailler mingi na semaine na tuni pe bino mibali yango poto tangu bazala kopesa yo est-ce que loba ngo na mokili ki apesa kanga tangu ya pesa ka na butu tangu bazala kopesa po lobi ba pierre lisusu te osenge na butu aboyo na kenda musala na lembi na weekend ndozo zere bosangane comme na weekend abinzo to passe kasi tangu bazala kopesa au matin midi soir betaka lo kolete mokili ba ke mama zo pesa nga penda bilei ata na sengi te akomo pesa nga ngwa annexe bobetaka lokole so ikaka mama boy ale bokomi ko ganga obasi ya poto bali ko pesa biso susu nzoto te raison kaka musala weekend po lingo simbe boy o na lembi na uti cop papa mi tunate taba français balobi papa li lo poto mingi ba français balobi l'homme n'est bon. C'est la nature qui le rend mauvais. Mi tuna kasipe motunati mama zo pesa nga lisusu te likambuni ni na sala ki ya mabe po mama pe a changer ka boy po eza penda pasi o kapena mwasi apima mobali na enzoto na e wana penza papa bobuki lokutana ndimi bino mingi te papa muso abeti kuna papa de shit abeti sete kuna yo ba ochozo na malueka ba ochozo so ina njili ba ochozo na kimbante ke place to za kilobi na menkau na sokopao so ki place nini ba ke kolota papa e kozai ko ya lukanga pa na biso wana nzela nda kuna biso poto ozo bwaka mabanga outi na opoto basapatu na ezo dinda na poto so pozaka na kinyo zo utalemba ngana kingasia na suka kuna na sokopa soki wapi ngana kingasia na suka na badara ozo ya kolukango zo kota na poto lopanga ngozo ya lukangeza ya biso eza ya biso ya bapara nanga meza ya nga to olanda inde kitoko nanga olanda inde bote nanga alo balinga ko rappeler kutunga te ke ona yaki na air lazai ko yako luko pa bino ndako na bino poto bozanga ba kits ndako ko tambula ko mekate po ero mema nga na poto na zai mwasi malamu nazo peso nzoto nanga ozoli yango bien awa na boy ko pesa o obeti mbela ti badinyo so babike ona pesa ga susu te tuna pe nazo pesa te pona nini ba papa boleki ba hypocrite mambuna mino mabebo salaka basi bazoyo kango pe toza pe batu te bolingi parité te tondimi kasi tozwa ta droit de l'homme mama na kisango papa kita kisasa kuna na kisasa ngane to sali mbongo pasi na poto na hiver na okende na sokende na malili na musala tozo sangisa mbongo to ekisasa to sombi lopango ngana papa
Et comment awa papa vacances mama to ke papa to ke mobembo elongo na ote yo tika na bana ngana oke vacances ngamoko kaka na lopango to sombinga na iye papa aka ko beta mosiki tingi na ena elkin na e le quoi pebiso pe to za pe oza seme ki moko za pire yo de na lingala tulobaka seme ki mo akati ya dedans esinga mama e oko kufela rolia soki magdo kuna awa moto na awa kaka ndako bosomba azolalaka na elkini ale eurozonga poto na zuma kolona tandeli oli bata kasi bobenga basemeki nse kwa abasemeki bien baza ba mibali boza ba hypocrite maka mususu boko sala basi ya poto pe kuna bazoyoka tango bazoyoka awa peso makolote moi eza normal maman merci maman na pesi malbe papa bakisa moi moke. Merci maman Mariam. Na foyer nyosoko papa. So côté démocratie. Ndakune baby. Et baby parce que baby ke bana poto na bayali baza numéro police na mutu. Écoute ko soki ndenge nini. Papa oza papa na bana na yo. Oza en ligne de conduite parce que baloba peu de dictature dans maison d'éducation. C'est très nécessaire dictature. Okotika te ko no démocratie na ndaku parce que maman sengi na nobelelo non mobali otika mobali malgré ma benaye ozo comprendre maman Mariam ezali ndenge wana na sali yango te ezali ndenge wana eboyo soko mema moi na poto comme c'est esclave asa esclave te ezali esclave te maman te esclave te mais eza posa nzoto yela ka muntu nyoso soki yeli esikoyo ngana boyi na ngai aloba nini maman Mariam na 3h du matin hiver pour se yeli maman wana ngai na biki non fatigue journée banini et aussi mbate maman koloba nini mon ba repenser bazana ngo mbala moko akuma sa recherche na mieux travail na yo ataso za nzonzingi moko wana alors que bongo te ka ezaka normal que yo o lemba nga lemba mais o abiso so to o abino o abiso comme grave so to lembi mais o abino bonito tolérer non ndima devoir na yo etant que moi si ya mutu bazoko batu na kisasa ndima okene mkosa musa kuna te pona ndeko note okene libala d'abord ndeko na yo ali complément okosunga bango par complément mais OK ils savent te ya famille na ote papa na maman na zuyo na balio to travailler ensemble pour na foyer et ezala fort famille tinda moi la mission de service soki na kutana na poto et comme différent mais ce qu'on a zo que c'est ba ngungi wona o yebia kisa sana mama ona simba te et ko simba te na yena yo sala devoir na yo à 100% étant que moi si routine sika o yebia kisa sa oyo na yeno kuna faut se bela tu maman il faut se bela okubisa nzambe moto lali kutu ponge katani insomnie maninga osambela pour likamo o mbala ko sala o wana alongolo maman o yebi kinenge zali to pesi publicité ba be kicha sate mais to yebi onenge zali alors so lali ponge katana butu bana osambela nzambe ngala ko bana siko ko bali oyo kumisaka nzambe olosaka bisala sa ba fatigue ba nini ona makaba lokuta na ba fatigue merci papa merci que maman c'est ça moi était là ko ka on kutite na mo lango elekelanga mais papa poto abi maman Mariam yango abi so to komo ya Kishasa pona nini ba mama koto ba lingite to koma ko ya Kishasa po nini o vanda koto mampuye beti andenga osakana te bana muna na ngakin po ba pecha kin basola bien mama yo boni Bon, merci pour la question là. Non, on va la routine pour toi. Ah, on zone on peut bien Kishasa awa. Kuna kilo leki, maman Jean Kaline ko pesa te. Aya ko donc ko pe ma ana Kishasa. Moi ça est disponible. Bon, bango ba papa a poto bazoya ana Kishasa po ba maman kuna bazo pesa bango te. Bazoya ko luka awa un mois 45 jours pour en vendre. Ah mais ba ke ba pe ba maman no bazolanda ba $10 wala bazolanda apese moi $10 moi $5 à satisfaire ye ba pe malade ezali ndenge za pe na poto malade pe ezali awa makompe bele pe yali awa o mona le musu mama musu pe muyibi mama musu pa za malade ne akosi yo zui malade wana meme otina ndako kuna oke ko memela mama kuna eza pe mabe eza te yo ki mama kuna na poto oya ana Kinshasa pona ko luka ba mama mususu awa ba musukutu akolongwa kuna tia ya pona luka mwasi alibala ya batu
abandi kobima na ye abandi kotambola na ye bon mwasi wana akosi makambo lokuta na kobala yo na kosala boye mais omona atiki ye abebisi libala na ye abebisi mobali na ye le mobali apoto po mbala poto bazala maloba sukali akoya akosi yali abebisi libala na ye aboyi ata libala ekufi te mais aboyi kutu kostansi mobali wana likolo ya mbali apoto wana kaka sikoyo nzoka mbali wana ya kaka kokosaka ya akei ya kokosa ya akei sikoyo ntango ya komemela mama maladi kuna maladi wana ye na mama bakufa sikoyo baotika bana ndeni donc eza kaka mama na papa bango moko babongisa mama wana mpe tokende pa tozonga biso mpe mama wana ya poto outaki mpe kisasa mobali no abalaki yo mpo na libala ata okei poto kuna mpo na kosala okobosana mpe famille na yo te mpo libala ya loko oke mosala mwa moke mpe ya mama na tata na bandeko mpe ezangaka te soki moto abali fo mama ne pa ali mwa liputa mwa nini ozanga te soki mpe moyele ata ndako mpo kosombela bango mais eza teke okoma donc neti okoma neti eloko moko boye do mobali ya eloko te mpo na boye eza mpe malamu te yo mpe papa mpe ere moko mpe fo oyebaka mpe mwasi mpe eza teke nde papa otaki koloba ona kende kozwa ye na malue ekanaki ndele te wana ekomi lokola okomi kosambusa mwasi na yo okomi lokola yo kutu epa nakenda kutu kozwa kuna kindele musika kuna ya malueka po eya komi moko annexe ya musika sikoyo ntango ozokritike anomo eya mpe bien te eza mpe soni mpo papa mosusu apoto mpe baka minoko so abandi kofinga mwasi awa famille na mino ezalaka boye bozalaka boye bozalaka boye eza malamu te mais eza kaka boyokani na kati ya libala bama poto mpe tokende mpe tozo mpe lolendo mpe sala bango makasi bama mpe lolendo nde akoma poto yebike asa azwa mikanda akozonga ata libala ekufi na mobali akozongisa ata mokolo moko te mpo asa azwi mikanda na ye ana poto mobali akozongisa ata mais ana kisasa le mosusu mwa likambo bazongisa epa bino na malweka ngo nani ndele oke kovanda le mosusu kaka mobali le mosusu alalaka na me na poto kuna so osali bobengi na polisi bakangi mobali basali boye wana ya libala lisusu te libala eza bongo te. Merci mama Caro. Napesi malobe pa papa. Oui, merci na oyo mama auti koloba soki natondi mingi mama na biso auti koloba eloko moka mutuya mama Caro ba mama eloko nde na lobaki pona nini na lobaki démocratie na libota ezali boyokani. Problème ya libala eza amour ba biloko oyo ya to benda na kalikolo ya feti o mama alingi suko te ngana balaki mwasi wana. D'abord quand on parle d'une femme c'est la maternité. Moi si foyer ba eloko wana ki azali ko représenter maternité elingi pe ko protéger mobali parce que soki mama abandi ko sala ba kokoso na kote wana ngana moni ke ya bandi ko tinda nga libanda mais or que libanda ezana likama wana ngana kende kozwa na komema ngo na ndako conséquence nango ekozala liwa toloba liwa ezala kote ya mwasi ezala kote nanga bon yesiko ndenga bandi kosala ndengwana c'est que azana mwa mutu moko peut-être nga nazo ignorer po mwasi pe alitoi mwasi alingi koyoka mingi mwasi ayoka ka mingi mais kote wana nga na kosenga ka ba mibali bango moko ba protéger basi na bango ata lelo mama aboyi pe luka yo mobali oyeba pona nini mama azoboya oui eloko wana nde na sengi yango nde nazo senga démocratie na eloko wana bolimbisa ngai na point wana mobali ayeba ke mwasi azali être faible nzamba sala biso apesa biso ba qualité ya makasi aloto luka pe ko protéger ba faible c'est la vie to protéger ba basi na biso ba mama o baboteli biso bana to protéger ka bango ata asiliki lelo mama ko silika na ye mais moko suka atali yo oyebike mususu pe mama ko meka yo azo meka na no pe atala endurance na yo mais soki yo osali semblant que oboyi ko silika o mona ye moko pe na amour na ye na bolingo oyo balaki ye ya solo akoya ko benga yo alobi papa moko yo ko tuna ye mama pona nini yo sala kinga ndengwana bubandi ko sika wale ko milikamba ko sika mais oya ko memaka kanda ezana litomba te mengai na sengi na bino ba mama ya poto bozalo kola ba mama universitaire ba mama basali ba classe ya minene soka komi licencié mobali to aza gradué to mobali aza diplômé moi cha komi na lofundu
pe basi ya ndenge wana babalaka difficilement awa na Congo na biso yango na sengi bino ba mama ya poto soki na considérer bino bokomi lokola ba université po yo ba memio na poto okomi esika moko c'est-à-dire okomi komona yona mobali bokokani to boyite ba loi ya poto la femme est protégée mais na ba loi pe ya poto ezo senga ke mobali azala sima ya mwasi mais ngana kosenga bino ba mama moko bozalaka na compréhension koyeba ke oyo mobali na ngai azape mwana na ngai nazobokola nazo protéger mais soki yo komema ngana bandela oyo ngana kanaki kokende te mama atanga na ke kozwa likama yeba ka pe likama wana kozwa kaka yo. Merci papa Charles Fale oyo kinde papa lobi donc faut dialogue ezalaka na kati ya libala na pesa malobi pa mama. Oui, mambo, on a vraiment dit que ça va maquiller là, et c'est que ça a trop, hein. Marianne, émission non, hein, et ça qui toko. Mais nga na zo seka. Na bandeli li susu. Papa na appuyé idée na nengo lo bio linga no sabo lingo na butu. To imaginer bisonya so awa. Ozana mutu mobwe na kati ya ndako mobwe eza mo lili. A supposer chambre na bino ou salon na bino. Eza mo lili ou bien na butu. Papa penza, osimbi pena mama. Osimbi elisusu ba mama baboyara na molili bozaka bino mbale na chambre osimbi mama na butu penza boya tazo boya na mwasi azane motema mawa suka kaka mwasi apesaka yango na lobi mituna pona nini bazopeso lisusu te pour moi siko bozaka bino mbale na carré mur karabo carré molili mobali no ba jona yo asimbi o penza bien atozo boya zo caresser bien moi c'est pas kangi motema boyi mituna problème nini eza na kati wana nga seki na ngai rolobi yo mibali ya poto bakomi na kisasa ko yoza basi ba elkin bazo ya omoni mibali mo bazo uta poto bazo ya awa misusu ba ko ta ba kasho poani bazo zona ba femme mariée bazo zona ba fiancée bazo zona ba libre ba électron libre we le karana nzela bazo zwa nyoso. Il y a une Bible lobby qui tue par l'épée périra par l'épée. Nazo informé bino so boye bité. Moi mi belle nemsa kinya. Ba koma basi na poto ebele. Moi mi belle nemsa kinya. Ba koma na basi na poto ebele. Basi na mino bo négligea kuna bo okipete oyo pesa avantage oyo chabolingo na basi ya kin. Basi na mino ba tikala kuna yozo kanisa na tiki epenza tikalinga nazo vivre na moi chérie na zu aye pas vivre na Facebook. Na Facebook balinga na jona ye. Mkomsu pe kuna episo panga pe no ke vacances akiti pe awa bakutani ka ndengo yaka ko sala awa. Ndeye pe balinga na mbali mwa kini ayaka pe asalaka pona conclure o sanwe lote o kanitzo lia 3 points on lia 3 points te bozo lia nande du solo la bien tuna mama ozalaka ko pesa boni okangi makolo makasi lokola frère amel japonais awa biso papa soki otiki likambu boye na kofungola makolo ekokoma nango hydraulique. Merci papa. Christian Dissou number 1. Est-ce que yo Osolana maman bien? Christian Dissou number 1. Osolana maman bien. Et c'est ça. Bino pe beaucoup mikolo ba pe mingi ka ba maman poto. Et bon bino ba maman Kishasa. Beaucoup ma ko sauter papa na 5h 4h. O sauter papa. O tike na mbeto on a ke zigda. On a ke gambela. On a que Zouama pendant 5 heures, bien 4 heures. On a 4 heures, papa pose yeli mampouye yeli. Azo sengo bobo yo sauté. Oh transport na ozanga transport na ozana retard. On a que écoute déjà batoni na ozanga biloko. On a que libongo. On a que boy. Bino ba maman poto. Na ozanga sika malobe pa nao. Merci. Merci ming maman Marianne pour la question na yo. Au moins papa Kinshasa ko chômage et comment nango excuse. Donc chômage et comme là papa excuse papa zakaka tongo na point dame tongo surtout mikolo ezaka renaissance na bimanda kunanga 6 heures pona saba makamnanga mususu na ya musala na kutaka batu na coin bazobeta renaissance lisola renaissance s'il vous plaît na zongara air mususu 20h 19h ndenga na kotaka na kutaka bango so none kalito inanga renaissance kamera za na mbongo wera aleki jibe tapa masolo papa koma nango eza normal parce que na Kinshasa awa
to comment vivre dans les métiers qui sauvent. Ba maman ba connaître maman Caro bomona ya wana maman commerçante. Nga kuna tuni maman Caro lelo ah maman. Yo tukuti na ville ndeni mbula makasi boyebeti. On a qui n'en avant. C'est normal maman Caro pas sauter papa. Pour papa comment on excuse na bon musala ezalaka te. Maman nda koma ko sa commerce, maman nda zole isa papa, maman nda zole isa bana, basi bazwa na kisasa oyo soko bimi na ville, majorité ba tu ba otekeza basi. Majorité ba tu ba sa commerce eza basi, mibali na biso kin na lobby en général te. Une grande partie ba koma ba fainéant et créer dépendance. On a sepela na maman nanga. Maman nanga lo barananga ma fille. Omoni mobali okokutana ne liboso avina yo. So eka mesani sio lelo lamba tikimbongo te. Lobi lamba tikimbongo te. Troisième jour ko lamba sute. Po okokotana boumbu moko. Akobanda suko sa eloko te. Nyonso yeka muta osala. Papa, soki ozangi na kosunga. Mais so yekomi habitude. Ozala anuka na ngote. Ozala anuka na ngote. Bonga na osani. Libala peza kelengi. Place na tongo nzungu emati. Na libala eza kelengi na tongo bana ba meliti na midi mama allié na poko la tita le quoi super wax papa okokanete ata o à 15 000 wax anglaise to un julucable au pesca maman cadeau et ça bien mais papa ba pesa ke loro te ba o sa apelo te bon osani nga pa na ko sauter ata na 3 heures na ke sukola na ngapona ke luka. Merci papa, papa Charles Fa. Yo na banzi maman sota ko na 4 heures. Na banzi bino kuna na poto kuna bokenda musala o 3 heures ou 2 heures. Na banzi maman papa Charles Fa na banzi maman sota ko na 3 heures. David Olito. Yo ba sota ko Ernie. Na pesa malobe papa. Merci maman Mariam, vraiment c'est intéressant. Na habité ce qui moi si wana o magizi azolo baona. Moi si wana oyo ke a sauté mon bal na 4 heures kei. Erba bala kai. Ezalaka bongo. Ube mbana na sauté. Hein? Ce qui mo komi pasi. Poni boko na ka mbal makasi. Hein? Parce que soki kaka na fiançailles na bango, couple moko par exemple, na fiançailles, soki mobali. Hein? Abana ko sauté moi si. Nezalaka la ça va. Mais soki moi si na époque on a sauté ki mobali. Nanite mosa ngakota ndako libala wana. Makame combien mobali? Hein? Et combien mobali na vie ya Congo to yebi biso nyos. Mais espérons que ekubonga. Mais ya makame combien la mibali diplôme de diplôme licence na ndako maman. Maman pas zo sauter pa 4. To boy te mais a sauter mutu o azana double ata triple diplôme ya licence na ndako. Ozo comprendre? Même maman mais merci pour na comment ma carte à coucher sur mbali to boyite menga lobi boy maman Mariam hein lobi boy kanitaka bien tangu na ko bala yo wana nazoka mbongo ya poche tangai na sombi biloko libala lelo osoki mo ko mobolo et qui n'a commis na difficulté supporter donc veut dire que yo lingi na 4 heures sauter ngai au cause ma pâte na boulangerie au sokola qui bien à 4 heures au sokoli OK na boulangerie mangu et pas genre cause ma pas nzoka kuna genre comment bali na yo bonne facilité mingi OK mangu na 4 heures utikana na la na mbetu komi kuna ozi nzoto na yo utaneli boulangerie après ce mapa mbangu kende bon on est bien bon on est bien bon on est bien asotaka biso OK kuna osali makamna mta boulangerie to OK na chambre froide osali dossier na yo rapide na mta chambre froide a servi au bloc avant ozongi ndako au monde makasi non parce que basi mususu bakenabe na 6 heures veut dire qu'impuissance na biso mibali et sali que maman sotaka biso na butu mais kanisa ke c'est on a paix na yaka na zimbongo na ngai na balio parce que comme moi bala ezalaki yo na balaki yo voilà. Merci papa. Na j'aime si malobe pas maman. Lilo eza matata alors.
Eza penza matata. Moi mon papa directeur de Chita Otsoloba, nga penza mambongo yon bina mama. Mama zola mukana au 4 heures. A sauter papa a na boulangerie mapa. Kozwa mapa batu bazake belé je vous assure. OK, kozwa mapa na boulangerie, ba peso muta liboso eza kande faut comme appelle liboso. Mape banda ko ma 2h 3h du matin ma peso bima. Mama sauter au 4 heures a kezwa mapa pona intérêt libota. Mais ta makanisa mibali. A komi ozaka mobali a gérant. Bolimbisa. Ta makanisa mobali ozo bunda mso ko PCP ticket akete mana fonction publique ata so salaire et bimi so iba liste so ki bancarisation so ki mbongo ele ki mbongo opele karana pasi mais akanisa abi mama ndenga kende bonga sukoli 4 heures abima na gérant mapa abima na so ki mkonza boulangerie ozo mona ya mama mbala liboso lambi po balia ya mibale lambi po balia ya misatu kolamba susu te yesu akufaka se kwamba misatu mambo echangeaka troisième fois kolamba te azwa makasi akende yepeke koma mwasi ayepeke koma mobali soki ya chef entreprise nini po lia. Merci maman David Olitoyo qui est Touroyo baro sauter yo. Merci maman Maria. Mais problème eza matata problème wana. Omoni ba papa pe bakoma omoni ba papa bususu so asala kata za ba moite bakoma ba ide mabe. Bakoma na zuwa moko ya makasi ya sakate. Bakoma na zuwa ya makasi kotala kola epesa akala bilo. Omole mususu avant nanda ko asala kana ete mi azolandela yo. Mais bolingo de maman, bolingo ga. Obi ko sa mama kala tika la kato. Mama siko omo biz ana mboka tala ka vite okero na mboka. Mama akolala auti ko teka ya sukoli alali. Boko ko la minu a partir ba 22h wala tota ba théâtre ba nini. Ti to ko 4h. Musala pe ko sali ma wana. Boyo zoluka ya 5 gas ko la 5 na zaifona lamuka na bondela mai koma okama papa ma ifo lamuko to ka ba mai o samsa po osukwana ba 6 wana 7 o la na po transport pesa pass neti biso ba to akuta ba yolo kuna banga ba transport za pass bo suko yo papa wana ba 4 ba 5 ngala ngina lamuka yo lo bioto sala fete na olingate mais na manake luka mo yo sana ote siko bana ifo balia transport bana okende université 10 minutes za mkie ngali nga 10 minutes te 10 minutes ya belote moto ifa umela moto ifa umela ifo bo umela ta mo 45 bani bo ba 10 minutes ya neza siko ba 10 minutes après ça okomuna ba ide mabe wana ya malamte po mwasi alali si 5 heures alamuki na olamuka akosote na ndenge akanda te akolamuka asemo msamuke atoki ma sukoli nzoto bi akoti na dusha sukoli alati transport bane sakana programme akolia makamnyoso akotika yo papa sala te wana papa o basala te mais papa asala kana ye pe alamuka ba 6 heures pas sukolati asukoli pe bino sukoli yake liboso tikali na sima olandi siko zu e koma na bango makasi tu ba mo bazoka mapa il faut que na tomba ma musu ba ya koteka batina tomba sa do musana ma net biso la musu ba 10 heures wana to epo bilo na biso moko bonet ba mama ya ti il faut na 4 heures aya ko luka makala nini apesa batu musu ba melati apata 5 heures wana pour que musala yo bandiko yokela ezo siko so mina vanda biso ba to fa yo ko supporter po salaire siko za sundenge ala kateke mama sala net ngala banda oteka te. Mais si on a comment oteka pour la monique ba mstala ngo koma bongo fona bana oteka pour ngapena zala bien siko so sali bona na kovanda na koteka te na zela kayo yo ko kasiko kolia ya bana pe basi ba koli bana ba besoin na bango yo siko supporter kolia o le sahara salaire o mukela banda ba to offrir so suka o moite za passe il faut tika ngapo papa musu ba koma la zu nini ba be ona nani kutana ba téléphone na nga bengi yo na messagerie les ngamba la la so ala ka so téléphone o la mo fe o ko ba relation o ko ba relation le mso zo téléphone na ka zo tala o ko mo nani nga wa ba client so aye atuni abi mu ko ba sengle ko ya bera ni mo yango le mso na ko ma ko sale mso client mobile ko mo na e boye le msu komo neza boye ngana komi boye pona ko éviter ka ba problème Pauline ole Justin obi Justine pona ko éviter kaka na ka bengi wa message tala kasi yoga do ka ndengwana
mpona koevite mibali bakoma na zuwa moko surtout mibali kisasa bakoma na zuwa makasi ya poto mpe baa na zuwa mais ya kisasa sikoyo baide surtout mama atekaka moyen te. Merci papa. Fabrice Malita oyoki yo nde tikande bazuwa. Fabrice Malita yo nde tikande bazuwa. Na pesi malobe papa. Bon, peut-être pour rejoindre ngai ndenge naza koloba makambo ya kosote o na 4 heures. Menga na moni ndenge na lobaki na ebandelike libala ezali problème ya compréhension ya bino mibale ya dialogue ndenge bokosala ba programme na bino. Bon, pour ngai 4 heures du matin parce que nga moko na la d'abord au départ 20 heures il faut na la à part ce qui ba information mokolo wana ezate mais 4 heures déjà 4h30 nga na la muki nanga après so na la muki na sali prière na tondi nzambe ndenge bateli nga na zongi lisusu na mokili mais eza problème et poser problème na libota te pour ngai parce que makambo eza ebele situation actuelle oyo tozovivre ezala bato ya poto ezala awa ipa na biso na Congo Kinshasa situation sociale ezali vraiment très difficile kolia pasi déplacement difficile moi malamu na bato ya poto peut-être pokuna kolia eza problème résolu mais awa na Kinshasa toza na bato banda tongo tipo quoi ti même alali ali eloko te maya pamba o nazoloba eza réalité eza vrai nakalisi me ba o bakenda na poto pe ba vivre yango awa na Congo Kinshasa yango soki gouvernement ezui ba meko ba mesure ya ko protéger ba population na bango c'est-à-dire ko pesa bango ba moyen ya survie ba salaire ya mwa malamu e kozala malamu mais soki bazopesa salaire ke o vivre kaka mukolo wana ba salaire ya 48 heures pezali yo kanisi ba pesa salaire ya sanda mobimba eza ba salaire ya 2-3 jours mais pona problème wana ya oh mama sauté pona ngai soki mama ye mutaluka kanga na za chômeur ngai moi j'ai chômé plus de 10 ans avant na ya kozonga na ya kozongela mosala mama bana akimanga yakei pour amonike yale isaka ngai ya mais mosala wana zako sala nga mutu nazwela yango na ba relation nanga et puis azako sala na basango bazofuta ye $300 par mois mais na époque wana na ba 2004 ezambongo ebele mais tango mama wana akei atiki ngai na bana yango moni na bota pe bana basi sur 5 enfants j'ai 3 filles bana nanga pe ya basi balingaka nga mingi koleka mama na bango yango moni na protéger ka basi nazali défenseur ya basi parce que natala kabano ya basi na boti bolingo bazana ngo epa na ngai à partir de là nde na lobaka problème wana ese posaka te ezaka problème ya compréhension oh mama ke koluka mais bino pe ba mibali bochela ka ba mibali na bino zuwa nga na bengi yango jalousie mal placée oui et puis mingi ba mibali o basala ka rien moi si asomba elamba ya sika peut-être asala kilikelemba et pas mobali makangu kaka mutasombeli papa ezali eza faux wana nga na lobi yango te mais ba mibali o bazaka zuwa mingi o basala keloko te mais ba oyo bazana compréhension baza ba démocrate lokola ngai makanisi wana ezalaka te merci beaucoup. Merci papa. Na yesu na maloba nanga bino ba mama Kinshasa bokoma papa kosenga yo bokoma ka opesa kaka bosangana na papa na demi Dakar ndeni donc hotel koloza ne lamba kota se otikeli kaka sima kaka donc papa moi sentiment na eko katina suke ezate yo zuka opesa kaka ndambu koto zo bombi siko koto obombela ngo nani so papa zaki la besoin kota likolo koto na se obombi siko koto ya se ono bombela kango nani siko na libalo yo sani opesa papa demi Dakar na pesi malobe pa mama Caro. Merci pour la question. Bon ba mama o basala bongo eza malamu te papa wana no azano makamu na ngai te azani mobali na ngai abalanga na moto ala nini na mbeto biso mbale bo sikoyo soki daye kolala na bomba na likolo pona ni na bomba te na olala na na robe de nuit soki comme tango to sa makambo na longo bilama ya tsika nde ba bota ngai ti bo siko na bomba pona na bomba te pona ngai na bomba te na ebite ba mama susu so azobomba vede ana confiance na papa na to bi alingaka ye penza te nani wana mama ngo kwa bima moment pesika papa ka demi terrain donc
ndambu kaka côté likolo bombi tanto bombi na se apesi papa likolo c'est que maman wana soko tali au sala boko aza pressé papa na sala ne musala te yesu ko aza pressé pa bimba ke luka moko pona ole sali bota yango wana ça c'est pour boya ko bela ka ndoti kaka na sasa ka boko ati ala fala ka nimbo olinga kutite papa simba simbo nzoto mobimba opese kaka simesi comme si moi bilo mso sa boy kanda et ça bo msu kana makambo ba papa omoni moi c'est alwa mwana papa pepe a tout ça la musala pete mais elle moko pe moi ko bima yo mwana ko luka pe so yi makambo so tikela kaka mama po et a charge à moi cité to ko ma osaka pour le msu passe mais ce que yo so kam po to ko mo saka pour na passe ce que et a charge na bisoté ce que so zo charge so pe si mama bandolo baloba mingi a oza peine 5 pena la libala te ba mingi te conseil ça papa pressé merci maka ba mingi te et pas ba maman po maman de lisola lelo to le be mingi pour la ba maman de to betela ba penza cité na pesi ma le pas maman guidi merci maman Marianne pour la motuna mais papa on peut finalement aller ici. Ya solo papa boza trop plaintif wera so inani ata bolinga ba musicien te na poto bolimbisa baba moi mobali alela mingi te bolela bwendeni ba mibali ya poto boleli kuna ba mama ba pesa raté ya kisasa balobi yo ba koma opesa demi Dakar papa na ba pesa oka lokota mpata ya pamba na ba oba boy na nyanza na avantage kuna ba boy ko pesa ba pesi onda mbozolela mikolo e koma système tout la masse abika ba caresse ba preni de belé beba mama balina monte pas na oppressé aki ko lukelo mbongo angunza mika ko seli ka ya sima mama mo kuta baina na koma mama mo penda baina nga mama gudil nga kutuko na za sus na tante na pesa o asa nga ba prélude o asimba nga poitrine nga na linga te poye moko déjà ayela nga système kaka atato sangana to sa feti akipa kutu likolo na nga te yeka internet soka kotika na internet a sali ba activité na a boaki manaka mbila a kiti ngape na baki zela papa e bandoza su ya mbetu te ka na bilamba na na nzoto mama ngabi ya sombaka robe de nia mulai c'est ka simbi ye mo se angunza mi atikele ka derrière bolimbi saka bande ko bola na mama na penza na mama gidil asimba nga tolo te apesa nga bizite nete so munoko koma solo azaka ka pressé nga pe na lingeli ebulu na bipa soka simbi ka na pokwa na somba robe de nina nga mulai pona bona nga bangambo baloba nga o ya kilibala eloko o basenga katango nyoso ba pesa katango nyoso basengaka na koma kaka so na monika bandiko simbanga na keka nga mona simbi mir na otale kutne longité na bisaela ka biloko a côté sima lokola olingi ka bongo pour revenir maman na beba ki po anini po papa bandaki mabe yango tobi ba papa bolela te botunaka po na nini mama akomi boye merci maman Maria na pesi malobe papa nga naza na mingi ya koloba te mami auti koloba ngo mais bon tout dépend de l'homme mobali biso ba mibali tokeseni mobali na mobali aza na ndenge na ye ndenge azo gouverner ndako na ye oyo mususu ndenge mami alobi ke akoma pressé ke ye akoma na robe de nuit boye mais na nyonso nga na suka na ngai eloko wana po tokoma su na kokoso ya makambo wana te toyokana tozala na bolingo ya dialogue parce que eloko wana po tokoma meme na esika wana soki dialogue ya malamu ezali mwasi na mobali makambo oyo nyonso tozolobela ya mabe ya mwasi to ya mobali ekotikalaka kozala te libala esengaka harmonisation, c'est-à-dire que foyer est à la harmoniser. Moi si na mobali batambola bokomi pona nini balobaka moi si azali 1 plus 1 égale 1. La libala balobaka loko wana 1 plus 1 égale 1. Mais or ba français balobi soki bato ba mathématicien balobi 1 plus 1 égale 2. Siko makambo ezo salema ya moi si na mobali na babiloko oyo ya moi si aboyi kopesa. Wana nga na bandiko lobango ma Marianne ekomi 1 plus 1 égale 2. Eza lisusu 1 plus 1 égale 1 te. Wana nde yango nde tolobi bokoma na niveau ya koharmoniser na kanisi babiloko wana na bato ya poto na sengi bino penda bolimbisi tokoma na niveau ya dialogue bozongela ke mama azana posa pe yo zobima bobima na mama
boke de kovanda moi quelque part bo se partager bolobela makambo ya famille bolobela avenir ya bana boye bandenge ya ko s'organiser na kanisi ba point wana ekokoma résolu, c'est-à-dire tokotika la suko lobelaka ba makambo wana ya babuzo ba wana te. Merci. Nazokama vraiment ezokama saka makambo ndenge elobama moni basi wana atiki na yese abombaka abomba ngonane eza basi o azana projet vie donc amondre mon kilo za double vie moko boye donc vie moko esala ma après tellement que ça ba enda makama libala wana ozo comprendre comme ne pressé parce que azana double so moni mo sabongo azana double vie vie moko ezali pour mto likolo de totalité vie na ye o andako o négligent na ne li partir c'est papa il faut qu'on ait makam nyozo na clair faut qu'on ait de près eka teko no ona salema na ye ima metsenga bongo non mama Mariam ezamba comme moi si oyo aza soit na double vie soit aza na projet double vie azo battre la bilo na likolo pour na futur na ye auto éviter parce que tellement que o akati ona asa baya na yango ozo comprendre oui ça nengona atoko no soki nini ote faut être clair moi si on a landela bien amon babele na ye soka c'est dans trop MC ko soki baba soki beba soki nobolo baka soki koyaka tika na bomba ka parti oyo na ngai pona futur na ngai parce que na liko no kena moto msusu to beba na biso so comprendre. Merci mama Mariam toza ko kende na suka motune ya suka ezali boye bino kaka eza ba papa poto eza ba papa Kishasa eza ba mama ya kuna eza ya awa bolingo nyonso matata ezangaka te mais comment so boswai na mama na papa yo mama okomi na butu papa senga obo komola na cycliste ya Kishasa wana ya poto komola na ba cycliste awa ya kine koma mama ola na kilota jean na jean ko papa simbe na butu boye mbata gauche wa kozoro ka azuka mba moko na ebite système wa ba mama bazo kende na ba papa balobi donc si to lembi na ba système wana ba klebo wa to lingi su klebo wa te ba mama balembisa muke na pesi maloba na lombango pa mama Gidil. Merci maman Marianne pour la question na yo motuna no ya sukanga na loba boye moni na libala matata ezanga te voilà pourquoi Herbo Sala na ba déclaration d'amour na bino devant ba officier de l'état boloba pour les meilleurs et pour les pires je pense que ezanyo ce ko comme la biso ya mabe mobala ko comme paralysé mobala ko comme chômeur mobali aoki ko salo likamo esukisi yo motema mais dans tout ça il faut toujours ka ko luka ko bongisa je pense que na mate ato kaka mwasi alibala lalaka na cycliste teza ya poto okiola na cycliste te ya kino balala na ba jean okiola na jean te dans tout ça faut baka que il y a problème quand il y a problème bah il faut pas dialoguer et je pense que si boloba pour les meilleurs et pour les pires c'est dans ce sens là que ma beko taka mbala comme un problème même sous sa belle mbongo ezate mais dans tout ça faut limbisana pour l'amour supporte tout au-delà nyonso tochema kelele au-delà tout ce qu'on a dit au-delà d'arguments na biso très contraire à wa l'amour supporte tout l'amour pardonne l'amour protège l'amour ne soupçonne pas l'amour ne trahit pas nous bika mambunyo so ils ont englobé amour donc ils ont raison tes maman là ta cycliste ils ont raison tes maman là ta coupé na essayer yango comme nini yango bala ta lingwanda pa bundali bandali susu. Merci maman. Ndenge mami alobi que l'amour supporte tout mais na lobi na suka na koki koloba il faut toujours na bakisa dialogue. Dans l'amour il y a le dialogue, il y a le pardon, il faut qu'on limbisa. Et ensuite, ce qui te l'ont dit bien, il faut tous aller vraiment na nini o toko benga que il faut tous aller na compréhension ya koye bape ata mo sali mabe il faut yeba kape bola monae mobali ko sala mabe yeba pe bola mo mobali asali yo mais nyonso ezalaka mabete ata même tolobio basi bakoma mabete avant to yeba mwasi akomi mabe ngape mobali na zape na mabe na ngai mais na nyonso wana ndenge mami utoloba il faut tozala na pardon mutuel. Je vous remercie. Au moins na libala po ce total seconde to lobela makamo libala mimi ce total et ara net ba jeune ba nu mais ba maman ba seba na libala
neti biso ba mama Karo boye bana basi bakoli tozuku tukoko moko ngana mobali na ngai tobundaka te mobali na ngai aloba mingi te banda tobala na biso mibale nakaisi abetanga so mbala moko tobundaka te bon na mabala oyo ebundaka ifo kolimbisa kaka soki bapapa mosusu mpe bazalaka basauvage mingi alingi abeta mamaka na miso ya bana mais kanda wana ataka obeta na miso ya bana okomisa oti na butu po nayebi moninga nanga moko mobali nabetaki na miso ya bana na ye mpenza azobeta mwa liputa mama elongwe alobi mpe mako moko mabe liboso ya bana na ye mama nasili kaka akepaka ekota libala azwi mpe mobali mosusu akoti libala ti sikoyo nde azokona libala na ye mobali akenda obondeli azoni supporta atalaka bana batikaki bana bakoma obeba mais ezaka kolimbisa mama ifo alimbisa papa mpe alimbisa mama nde na bamba libuya oyo elekaki ngabi toza mpe na petite question na mabala likambo ya papa kolinga koyebisaka na famille te ya yo mpe papa kokende koyebisaka mpe neti pa José boye mama akima ye oke koyebisa pa Clément nini pa François boye na boye eza mpe bien te ifo toyokana na mobali na mwasi bayokana bazala malamu basekre na bango mosusu mpe bana bayebaka te oyo ya katikati wana. ngai pesa likambo oke bosoni na moi ekoma na bute koma bapantalon banene bon biso mibali nanu toali bakolo pantalon nanu siko ngai natundaka bino yo osala bongo sikoyo mokolo ekomela yo na poti na onde tosonaki ngai sonata nini nata 3 jean to nini po okomeka nokutu te bana ngai baer wana yango na kasi te po boyebi kezala bongo yango na bokoma bongo mama olata cycliste na ndenge nini tala bakomotema basi bazala nango cycliste po kosonaki na moi po ebiki na minui moto akobima libanda so te yango wana te po soki ezalaka mwasa bongo ati cycliste na 17h papa 17h30 mobali akende etika mosusu ayebiki okoni 2h wakale na 2h wana na ndako okobima te na 2h mais mama te mongo cycliste vraiment bolinga makambo ya boyi mais eza yango loko te tondimaka bongo kaka tondimaka bongo parce que boyebika mponi tondimela bongo boyebiki bozala manière na bino mo beti comme si tina suka nango ba prise de finition mais tondimaka bongo. Merci maman Mariam. Merci bandeko tokomi na suka émission na bino ezaki émission o bino bolinga mingi o bosenga kike to bandela yango to sukisa yango tina suka donc eza suite émission na bino acte sexuel o to sala ki semaine passée na pesi merci na bino nyonso bozwi libaku ya kolanda biso na ngonga o bozwi temps na bino ya kolanda biso bande bandeli tina suka nsengi bino vraiment merci et puis na nsengi bino bolimbis wapi o na masolo nde to sololi place to beti bino mabaku na elobeli na biso maloba o to wuti oloba ba misusu ekosala bango pasi mais pasi o ekosala yo eza pe place mo bebisaki mwa ndambu po bongisa eza malamu mais biso o to lobi vraiment bolimbisa na mayenyoso o eleki awa o to lobi o bino batu musu bosepeli te na bike na basalo na bino bozana bana bazali baleki pe bazali batu mususu bazali ok peut-être beaucoup ta émission oyo kana mama me botali en famille vraiment bolimbisa les émissions na bino o bolinga pesi maloba epa bandeko na na bengisaki awa po ba pesa maloba suka putuka bwana. Merci maman Marianne na pesi mbote na meilleur couple nga na linga mingi César Louis-Mas na Nana Louis-Mas Nana Bisengo César lui Masamba meilleur couple na bosanité Claudia Kovana na Belgique yango na sukisi na lobi o elingi basala yote kosala pe moninga te mbote mingi na balandi na biso mingi na mama Fulama Chantal na libota na ye mobimba na Allemagne na 12 d'or soki bolandi biso na pesi bino botelamo na grand frère nanga JP Matundu na Paris en tout cas soki bolandi émission na kosepela mingi bo tirer conclusion na maloba o to lobela na pesi mbote na camarade nanga aza na France Lodine Kumu et puis na pesi mbote na papa Charles Fale na geste salaki et c'est pesika mingi bon na pesi sumbote na ami na ngai Mambia aza na États-Unis na États-Unis bon na pesi mbote na leki na ngai
Blandine Yassa aza na France. Bon, na bandeko na nyonso baza France, mosusu aza Belgique na pesi bango mbote. Mariam na pesi mbote pa ya mwana ngai Peter na Suède. Na pesi grand frère maître Lilia Mambetoko toujours na Suède. Mbote mingi pa bandeko na nyonso ba Mambetoko baza répandu na Europe partout. Et puis mbote pa ya José na Irlande na mwasi na ye. Vous avez trop et puis merci pas à Charles Fale pour la geste à cela qui prend maman Caro vraiment ils allaient c'est un mingi bino na biso ya Congo locolenews.com tozaka kokoba bino mikolo semaine na semaine chaque vendredi bolanda biso si bandeko bino bat bolanda biso na www.congolocolenews.com site na bino bolinga mingi comme opérationnel bokota toujours obeti www.congolocolenews.com bon moi makambu nyonso eza okoti na YouTube eza na site le site est comme opérationnel ate mission na bino ndenge leki lelo vendredi bon moi na site donc eza esengo makasi ba numéro na biso bon moi nango eza wana likolo ya Kishasa bo benga mama Gidil bozwae ya Belgique bo benga papa et maman Nzambi production na papa Clément bozwa bango bakoyebisa bien oh eza na besoin ya publicité. Bobengi papa et maman Nzambi na papa Clément bobengi mama Gidil Bisengo toujours to bando pesa bino do Congo lokole eza na okoma munene e ko panza na mokili mobimba ezaka na kinti e panza na mokili mobimba papa pesa bino nyonso mbote longonia na pesa merci ebele et pas Patrick Kinsala yende mtazu ba image o na pesa ba mbote ebele et pas Laetitia Bisengo petite et propre talaka yo Charlie Fale talaka yo yo na osalo boye na bo sanité Flori bale commence à Londres David Olito do boze belé David Olito na pesi mbote Fabrice Malita Paul ambassadeur Gojo le véritable British na pesi nyonso mbote et ce ka bozali na bo sanité grande sœur propre mama B na matuli moi si ya pasteur tonton donc papa Christian quoi baza à Londres na pesi mbote bolanda ka exemple ya couple wana ya mama B na matuli moi si ya papa tonton Christian baza kuna à Londres bolanda exemple de couple mo vraiment ya bien ba basambila et ça bien na pesi nyonso mbote tout le monde na mbala sima kana émission na bien obolinga mingi donc ozi ya ba remarque na bino bobenga lisusu pona ba remarque na bino et ça biso bien merci c'est bien Thank you.